Coucou, boya ebele na sous les baobab. Life together, boya bas to buka, to déraciner célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents bas stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana. Tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele ngayo nazunguka mwasi ngayo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur na yoyo. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre votre maman qui la danoise. Vraiment, bambote belé bisika biso bizui bino ba shalom na ba homme de Dieu. Vraiment, toi ça qui dit là ba respect et belé na ba chef coutumier na biso. Bobo santé bozana se ya sous les baobab et pas ya humble servante na bino la danoise. Tolobi vraiment ba yenge na bandi kona biso ya PV ya longo. Toi ça qui dit là, merci et belé na ba chef coutumier na biso ba bonsoir ba bonsoir na bande ko na biso nyonso ya ba témoin de Jéhovah vraiment topesi bango ba mbote bande ko na biso abima kintwadi na bande ko na biso kimbangiste to bosa na rate ba oya biso ba salam et belé na ba musulman bisika biso bizui bango vraiment boboto bondeko na bande ko na biso ya catholique et bongo to bosanité bana nyonso ya 10 secteurs vraiment place bozali ba yenge et pas nyonso ezubino on est ensemble vraiment bandeko na ngai bozana se sous les baobab toye lelo tozana likamo to solo na bino ezali tozo ya bandeko na biso mobali ye moko akose présenter et puis akoyebisa biso pe eloko nini oyo aye ko liyebisa biso awa na se ya sous les baobab. Mais avant to ya bandeko na biso mobali bino moko boyebi tozana nini to bengango nini live together ezawana vraiment ezo sangisa ezo sunga ba femme seule ba homme seul ba bazo se sentir vraiment que bazo se sentir baza bango moko toza boya ebele bo benga toza wana pona to sangisa bino oluka ozwa mobala bien ozwa mwasi ya malamu yo benga kaka na 0044 74 59 62 52 17 soki obengi okozwanga mokola danoise ozwa mobali ya tokos mwasi ya tokos bolanda biso pamba te bino mo boyebi mwa kopwa ti kopwa café kopwa vin blanc vin rouge coca whisky muke tokos na ndenga muke te vraiment to mila na biso tozaka ba hypocrite te et ça la bien
Vraiment tolanda puis merci na confiance na ba oh nyonso ba pesa la danoise confiance merci na ba conseil na bino merci na ndenge bochaka toujours ba commentaire pour na ko résoudre ba ka o na yaka nango liboso na bino en tout cas merci ndeko na biso mobali azawana déjà toyoka ye mbote ndeko na biso papa mbote la danoise. Ok papa na sepeli koyoka yo bato ebele bakoyoka yo mokili mobimba okoki kopesa bango mbote mbote bandeko na ngai ya basi pe ya mibale shalom napesi bino mbote mingi na kombo na Yesu amen 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 ok ndeko na biso mobali biso pe tosepeli leo koyamba yo na se ya sule baoba epi toyambi yo na se na kati ya live together sango nini omemeli biso eloko nini ya malamu oyo ye nango lelo oyo lingi okabola na ba oyo bango nyonso balingaka sous le baoba surtout oyo batiaka la danoise na kati ya ba prière na bango na lingi kopesa témoignage na nga mwa moke koedifie kaka bandeko na biso oyo balanda sous le baoba parce que ngai pe naza moko ya babone ya sous le baoba nazali kolanda yango kombo na ngai Johnny Matondo donc na fani na Birmingham donc ndeko na ngai moko ayebisi nga parce que nga moko nazali nde tolobaka awa na anglais single donc na célibataire tellement mwasi o nalingaka tokabwana webika mboko ndenge ezalaka akenda bon nalobaki nazwa tana ngai penza avant nalinga mwasi mususu bon boyebika mboko ndenge ezali na solitude bamisala banini tangu penza ya malonga ezate pona koluka place okende kutana bandeko mususu kwa mais tangu muninga na ngana ayiko betela nga histoire ya sous le baoba bon nazaki mpe na doute ndenge ezalaka biso ba congolais ke biloko ba congolais wana et marchera nango te ezalaka biloko ba aventure banini ya lokuta abisinga te ndeko na nga luka olanda yango okomisa apo komona résultat yango monaki ke naye koluka sous le baoba. Merci mingi papa na ngai na ndenge oyaki bon tangu yo siko awa lobi lero oluki ngai résultat na eza nini eloko nini la danoise alobaki na yo nini eloko nini siko yo yeli biso parce que eloko ni o gagner est-ce que c'est libango ekwei est-ce que eloko donc yebisa biso penza na mozindo papa eloko ya mutuya ona rolo bananu tangu na yaki na du contact na la danoise bapesi na numéro na ye na sololi na ye eloko eflataki nga makasi la danoise na mona ete de vie na mona ki kaka na ba vidéo na ya salaka mais kosola na solaki na ye déjà na santaki eloko moko ya malamu eza na kati wana na mona ki aza femme moko kosolola na ye kaka kopesa espoir moko ya vie donc ndenge na solaki na ye na expliquer par rapport ya vie na nga ndenge nazalaki na mwasi na bengisaki na kini akomi awa azwi mukanda bamamba komosala nga toboti mwana moko donc ekomaki pasi na mona mwana donc na bashock wana nyonso avant penza ke nasengage na sous le baoba nazalaki na badoute ebele parce que toyebi bamabala ngo mingi oyo ndenge epesama bamabalo ya bakommission bamabala ya bacontact ya bafacebook ya bani donc nazalaki na mwa kobanga mais tango la danoise aedifie ngai penza na kati ya motema na ngai asanzoli ngai topartage na ye penza na baverset biblique mosusu epesa nga courage ya kosengage donc aye kopesa nga condition na ye ndenge ezalaka nayebisi mama parce que toomona baventure ebele lelo biso biloko na biso bacongolais okokota boye opesi kombo otindi photo après lobi tokomomona ngo na bafacebook na bawhatsapp bakomi kopublie bakomoselabi te papa epa na biso nazokoya biso ndeko na ngai soki oye awa garantie ezali secret na yo makambo nyonso anonyme 100%. donc nyonso te kozala entre yo na sous le baoba na moto bakotiaka contact yes. donc nazalaki na esengo
ya sous les baobab ndenge a convaincre nga na maloba na ye. Donc yango etinda ki nga na s'engager. Tant yo s'engager et soit qui yo combien si qu'on a minute yo ba aussi aux 8 mois si. Oh moi si o ba pesi ngai na sous les baobab. Donc vraiment na yebité ce que zalaki ba prière et mo sous les baobab ce qui a kene ko zoe wapi na yebité mais moi si wana na yebi donc et solo na yeka ka so bozo solo zo mona penda ke la angelou. Donc Amen. bandi na ye ça fait ce que 6 mois na contact ça qui mais donc tant to kota ki kaka na s'engager donc na pesi moi ba droit na nga ya ko mela et pas sous les baobab tinga la contact na fina tango to du contact na mona moi ça Israël lokola tik contact on dirait to yeba na kala aza penza bazar ya baso na lingaka asololaka bien ozomona ke c'est libé kweye musala na salaka ezali musala moko donc il y a ba stress aussi tango na koya elobina na bandolobana FC papa abenga nga papa. Mais on a zalaki na yeli boso na tiwa yo kata komba papa te pourtant na sale ba Daddy na Kinshasa na sale ba dépense bele papa lo aya awa. Mais na zalaki na passe pour na bebisa plus de 10 000 livres pour na bengisa o ana ute ko kimangai. Mais ana sous les baobab pesi ka koka on a sous les baobab na pesi na ngaka ya komela. Mais sikoyo moi suana soki na kei et pas une bien ya ye kotala ngai. Yes. Donc nazaka lokola mwana ne aliboso kaka alingaka te na salata eloko na simba te eloko donc soki na uti musala zepa na nga omona alezo ko changa na yebite ya obandeko na nga ezali te pona ko flatter bino ou bien pona nini mais eza photo soutenir biloko bandeko na biso. Biloko bandeko na biso parce que bandeko na biso bazali o ba osamisa na bango na bosolo nyonso. Biso ba congolais to ndimaka bandeko na biso ba congolais te mais oyo vraiment nazo yebisa bino ngandeko na bino nakoki kotia bino na erreur te nakoki kokosa bino te vraiment ba oyo bazala basi te ba o bazala mibali te donc bo s'abonner na sous les baobab bokozwa makambo ya bien et puis kozana ko banga te ba question nyonso ezala côté sexualité ezala côté o nini solo la sous les baobab ko peso conseil ki toko amona mwasi mo asola malamu donc sans tabou na yebite sous les baobab ceux qui asala droit ceux qui asala wapi asala rendre mama social donc na yebite lo oni na rolo bapo tozo préparer mariage na biso. Yes. Donc pari à libala na biso oza sous les baobab na mobali na ye. Amen. Donc la libala wana sengote sengo la libala wana azana cadeau na auto préparer biso na moi si na ngai. Donc ce qui te poti moi na moi si azo komba sous les baobab. Amen. Nazi déjà ma combo amen. Vraiment. Et bon papa nanga tangu yo oyaki kokomisa ezwaki yo combien de temps pona sous les baobab la danoise apesa yo a proposé au moisi. Bon ezali nga pena la zalaki yango na lobi ke moni eloko ezali soko ezali lipamboli na yo et umelaka te lipambolo nzamba tchepa na ko umela te tango na yaki na du contact na sous les baobab na zaro zongo ka net magie quelque soit à modifier à lendisaki ngai na mateya na ye na zalaki tant que congolais bika ndenge tozalaka na zaki mpe na mwa ba doute na bon lokola muninga la ngala za ko poussenga na meka ki tango na meki na zo mona lo ba aventure na zu moisi donc dans 2 semaines. Oh, amen. Na vu moi si parce qu'on a na zalai na kobanga pona kosola moi sango telaka ke na sali penza 4 ans sans moi si na zanga moko donc na bongse moi ba notion wana moi muke mais et tant que
naosolanga sous le baoba naosolanga na mwana mwasi donc donc ozomona ke neti mutu moko boyebani kala mutu moko nayebi te eza mpona kokumisa copine na ngai te kala ta okoma femme na nga nayebi te donc aza mpenza bazaro oyo nga nalingaka donc eloko ezali tolingaka mwasi mpona kitoko te mpona etamboli na ye te mais faut otrouve na bakalite oyo olingaka eza na kati na ye mpo ozala na kati na kimia. Sikoyo papa na ngai avant otrouve mwasi bosi bosali 6 mois période wana ozalaki yo moko wana obande ovivre yango ndenge nini? Donc nazalaki ndeko na nga nazalaki kovivre kaka na bacalvaire yo yebi bamboka oyo eza ya souci babulo ya stress donc baplace mpa kokende ezalaka susu te ozoluka ozala molongani moko mais ozomona ke aire moko okomi kobaye même kokende na bandako ya baninga oyo baza marie donc na se concentraki ngai moko na masa na nga na Michel ke azalaki koya kotala nga donc moninga na nga mpenza ekomaki mosala donc naolekisa ntan mingi na mosala ke na ndako mpona biso na ye na ndako naza nga moko solitude donc mutu na kopartage ne aza te. Ebongo ndenge eza wana omoni soki lelo ntango mosusu likama ekweleli moto aza ye moko akoki kosala ndenge nini? Est-ce que eza conseiller ke biso na poto tovandaka kaka biso moko na bandako? Bon, vraiment mama likambo o lobby ezali vraiment eloko moko mutuya parce que ngai moko ndenge nazalaki wana des fois nazakozala oye na ndako kraki ozomona même ozotala TV mais ozotala me makambo baoloba na TV kuto ezokota nango te. Donc comme mingi sokoza na ndako ufoluka mingi obengaka batu osolaka mais eloko naki na chance nde moninga na nga wana azalaki kotika ngai te tout le temps azala konsoler nga kobenga nga ayeba santé na nga nalamuki vraiment donc epa na nga aza su camarade te mais akomaki ndeko na ngai mais vraiment na bamboka oyo kozala solitude yo moko eza mabe parce que des fois il y a des choses ok ezala koyela ngo omona ke ba maladie musu esalinga na butu parce que na koma ina problème ya tension mona ke tension et mati mais ozo kokata même pas kosala eloko moko bien otelema osala eloko akolia donc ezakaka nzambe kaka soka aza na yo akotindelo mpe moninga ya malamu moninga donc siko banda okomi na ndeko mwasi tension ngo ekomi ndenge nini? Mama ekoma mpenza contrôler. C'est comme il y a comme un thermomètre nangai. Amen. Donc, abenganga tout le temps. De solo la ka. Donc tension est sili nangomba la moko. Mama, ndenge na zolo baboye. Stress est sili pe. Lelo ozoka voix nanga ekoma kobima. Grâce ya mwana mwasi na kutana na sous les baoba. Donc nakoma vraiment na esengo. OK. Akoma penza na esengo penza. En tout cas bandeko nanga batata ba mama bandeko bosi kolanda témoignage ya ndeko na biso mobali bino moko bomoni asiko azopenza ko fongola akoti na mozindo penza asili koloba oyo ye penza ndenge alekaki bandeko nanga mukolo na solola kana papa na biso voix na ezalaka na se abandai koloba lokwa mutazo kopema mbangu azaki lokwa na kamoko grave. En tout cas ça arrive make na longole na mulongo na chae parmi ya bato liboso pona to sauver kana ye. Donc ndenge pe ozawana ndeko ozana ka grave ozoye ba place au kendete ozoye ba place au salate yo yaka biso toyebi ndenge ni tokosunga yo parce que soki nzambe atelemisi batu na mokili basunga batu kocha baduti te kozala saint tomate yo yaka komona oyebi ke ozala na ndenge moko ya bien. Ndeko na ngai na sepeli makasi na ndenge sepeli koleka na sous les baoba na surtout oto bengaka live together nde yango wana oyo ezosala ba masolo wana likambo nini ya suka oyo moni olingi koloba na ba oyo nyonso bandeko na yo bongo to kata na biso.
Bon, eloko eza ya koloba ya suka ezali kaka ke ya koencourager bandeko na ngai ya basi ya mibali o baza ba célibataire bango moko kolinga te kozala na solitude parce que nayebi moninga na nga moko na Allemagne pe azalaka na même cas lokola ngai akufa ye moko na ndako donc bayaka ko retrouver ye après 2 semaines tango akomi kopola na kati ya ndako solo ala nde ba voisin baye kobenga police donc parce que azaki la même situation avec ngai donc na kosenga na bandeko kolinga te ke ozala na solitude luka obenga osola na sule baoba kobanga na yo te o nyonso osola na sule baoba ekozala secret ya bino mbale ekoyoka ne pas mutu te. Amen. Donc naza na mingi te onga na koloba bino nazali témoignage na bino vivant onga naza vivant oyo na moni penza bisengo na nga happiness oyo tolobaka na. Et bon siko papa bato bazobanga ko témoigner yo bangi te pona ni. Pona ba Congolais bazobanga bato ebele bazobanga na koloba te bato bakoseka ngai siko yo bangi te loko nini opona ni yo bangi te. Mama balobi tango nzambe apamboli yo. Il faut opesa témoignage na yo témoignage wana yango ekobakiselo susu ya mingi na kati. Donc il faut na ko témoigner pona aider bandeko na mususu o bazali ko banga po ngai pe baidaki nga na ndeko na nga pona kota na sule baoba. Ah bon, pourquoi nga la zuma pamboli na kobombela bandeko na nga place bonheur ezali. Amen. Papa oza pama na motema munene na motema malamu. Nzambe vraiment apambola o papa na ngai na ndenge osili ko témoigner to pesa bandeko na biso bon ba o nyonso balingaka biso to pesa bango au revoir le bala bango bye bye. Merci, au revoir. Au bye, revoir, bye, au revoir, bye, merci. bye, Bandeko na ngai wana bozaki na se ya sous les baoba, moi kopo ti, kopo café, to kosi bino mo boyebi, to kutani ba kala mingi te na prochaine vidéo na biso, ba love bisika biso bisou bino, ba gros bisous. Bye bye.